na bi azaki côté ka pétrole oui to bi pétrole na palais na kuna na bandal sikini to bi ke ataki na ba mai ya 50 fois pour aluka ne fiske ala mbate kolo fufu so niveau wana fiso ça za nango susute ça c'est déjà les cas marambo dans la ça comment na ba système au kabela batu ba mituka relation bon relation za ya kalate ya kilelo on comprend na relation na mongo na okende poto on comprend pour yé akenda poto soki président fait été mais est-il là na Kinshasa daika ya daika roi mutu mobo obi mutu nini tokola nene omoni mama so apasoli so ba pasoli lipa ya daika roi mutu achaka manteka likolo parce que so totali tokena ti ya ndozong san point ana pouvoir te mais mille ba obendai goga ozala la samamba carnet d'adresse héritier ala na héritier wata na carnet d'adresse totali le loto bi wenge le loto ana le 30 juillet ta mamba wenge salama na Kinshasa na banal vous comprenez et donc le ba fait ça fiston c'est so bisinga c'est na venanga tangi comme sele ça c'est role ka sele banda awa ti maluku na nguluma te aza orgueillité omoni musala nyo se photo pe sa valeur nango lelo la ba futa ba soda mutu to abika les 30 ba futa tous les sodas kala bando futa ba soda na système ni na ba agent PR mais tous les sodas kota na banque vous comprenez luna filepe azape société na ye na société na habite nanga na futa batunanga il faut na laksa que musicien pas ape mutu azwa rappel pour bato bele ba comment vivre ba comment bouler que musicien vivre na matolo mais entre temps musicien doit rappel salaire yango bina fila sali makambu ya bien o bozo mona. Bonjour, bonsoir chers amis fidèles internautes, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous captez en ce moment sur Concept Touch TV, la chaîne du moment. Abonnez-vous massivement. Bienvenue à ce grand rendez-vous de votre tranche magazine pour leur show émission présentée par Alex Nandoumona Moulouba, les Benjamin de la presse. Un grand merci à maman, fille, maman Masolo et papa Odas Milandou. Merci infiniment à Patrick Trifazé, Courant Yachine Yayamoto, Olivier Nzingit, les pauvres de la ville, l'ingénieur Dominique Yalan à la carte à Luanda. Olivier Hilong à la réalisation, merci non plus les Vikings, vision de tous les temps, de tous les jours, Babi Star à TikTok, à Mikolo avec Impact sa idéologie. Merci. Tout après ça, je pense lors de l'introduction, vous avez vite compris que je suis avec Petit Saï Makan. Comment vous t'avez rendu? Les Vikings feront déjà tout sur la Petit Saï. Bonjour, bon week-end. Oui, bonjour, Ndekonanga na olongolano chapeau, merci na père spirituel langa prophète Konde Paul Dominique mon papa, na pesi no bambote belé puis na pesi susu yo moko merci Alexis Ngandu ngo ya maranga chilombo bino babatu bino babenda ekolo benda chilombo oto yebika to ana pouvoir chilombo wetu na pesi no président pe mbote place azale puis na pesi merci na maman Roki Bizimungu depuis Dallas na yoka susu wana Patrick Trifazé Coura Inga mon vieux propre. Merci Kitoko. Voilà. Bonne santé. Nazo mono déjà au sol atibo ese lia Kitoko. Te kolia mututunde toza boyo pe avant telema avoya a olia ki. Lobi kolia na lobela. Ko kenanga la ba gauche. Oui, kolia na te aza vie na ngai déclarant. Moni bato ebele bakomi na façon que Pablo Kin te. Pablo Kin aza mutu o asara musala. Na Angola, aza déclarant. Elle va ngai na ba marchandise na ngai. Il faut marchandise na ngai elo na frontière et yakin. Là okuta na Pablo Kin. A Rolande la makambuno kitoko pesa ba déclarant muso musala sala mabienté. Ah oui. Baza escroc, mais Pablo Kin aza mutu oyo osapena musala ndenge senyeli. Vous comprenez? Boulot biloko na yo so tchaki, na tchaki 10 voitures na ngana mai foya. Nango kitoko ezongi les gars déclarés à Luanda na pese ba mote belé na oli atezaka via osa musala kitoko na ozala na ve mais aotika bisote aza ve mutu abatu na yebike nenga landi yo nenga moni pe yo ya sola bien Pablo Kini déclaré à Luanda. Vous comprenez? Na maman Poupette Kin na ve na pipi de lion. Pipi de lion ba benga mikolo papa yo. Donc bato bazana peut na sentir à Pablo Kin. Pesi bango na ba bon week-end na bino.
Merci Alexis Ngandou. Voilà, merci beaucoup Petit Saïto qui est l'actualité mais c'est Igbina Filet tout monde na bon player craqué. Beti la biso li solo masolongo zane parce que tobi ko zala okoma pe Petit Bina Filet. Beti la biso masolongo ndenge le kaki. Au moins si ko kuna net na boma kuna place to za wasko na yes ko na Kibina Filet. Voilà. Au moins net biso kuna na Goma. Na boma ezanda sko bulonde bende biso toke to beti bana mai pe basepela pe na ngai Gebina Filet to beti musique na biso bayoki nenge musique na biso po batu misusu na boma muna bayebi ngate bamona ngaka na ba CD bamona ngaka na ba écran banini sko là bamona ngaka senga penda bango tout ba penda na concert bamona oui nenge Gebina Filet zo beta musique na kitoko donc batu basepela ki et ça qui moi bien. Merci na bana bo mande boyambaki, merci na batutu ndenge bo soutenir Gebina Filet makanda bo tchara poa naza mutu na bino to robeta musique kitoko o ekosepel sabino. Voilà. Bon Robert musique kitoko sepeli sabiso mais komona Gebina Filet zo futa pe batu na ba TV wana ba vidéo ndezo bimobi ke so déranger pe batu belé ba traiter zalanga na silisat. Polingo kata maloba po ani. Kati yo te loba. Ah na moni intention na. Malobeza ya yo ba réponse za. Ndenge Gebina Filet zo futa batu na ba TV ba vidéo zo tambola bongo batu belé bo benga Gebina Filet orgueil invité sui bozongo te aza orgueil te omoni musala nyonso photo pe sa valeur nango lelo la ba futa ba soda mutu to abika les 30 ba futa tous les sodas kala bando futa ba soda na système yaki na ba agent PR mais tous les sodas kota na banque vous comprenez Gebina Filet pe azape la société na ye la société na habite ndenge na futa batu nanga il faut na lakisa que musicien pas azape mutu azwa rappel pour bato bele ba comment vivre ba comment bouler que musicien vivre na matolo mais entre temps musicien azwa rappel salaire yango Gebina Filet sali makambo ya bien o bozomona musicien afuta afuta pe na wazwa 100 800 200 150 po ne fiske mutu mso okoza ke na dwi moi studio nga ya futa la te $50 na futa ngo na futa mai kurelenga da ba 60 donc musala nyonso eza boulot yango olakisa ate ya batu mususu o bazala kala ke musicien na muta matolo mite musicien tu ba futa kai yango olakisa bino ke oui orchestre na ye afutaka batu so ya bango kuna bafutaka te balakaka ye afutaka. Voilà. Donc en actualité aujourd'hui là ça brille entre Sai et Céléo Scram. Sai te bigaza père na yo aux Petit Sai le lo montozo pela entre Sai na Céléo Scram. Kota la ba réaction ya Céléo ba dire toi zo bimisa vers Sai n'habité au monde non mbongo et non ndeni bon eloko nga na pesa bango na pesa non fisto Sai ba respect na pesa pe Céléo ba respect mais na ndenga bien obino to lobo moni oh Gebina Filet mal le temps passé rien ne vli plus bébé nanga vous comprenez le temps passé ça le temps passé et alors voyez ko ba Petit Sai biso to ba Petit Sai ya kala OK mamozo kenezo volu monde zo voluer biso to na ba Petit Sai depuis kala po ti lelo to ba peka na bulango vous comprenez so omoni poto oui poto ça bien mais poto na ndenge ya ba artiste musicien comédien poto ça cimetière ya ba artiste poso ke poto osili moto eza na Kinshasa po Kinshasa ne confirmaka so totali lelo to bi wenge lelo to ana le 30 juillet mambo wenge salama na Kinshasa na banal vous comprenez et donc lelo ba faire ba fiston c'est so bisinga c'est na venanga o tangi kombo Céléo c'est role ka Céléo banda awa ti maluku na nguluma ndeni le kinet na nini na relation OK bon relation da ya kalate ya kilelo vous comprenez na relation na mongo OK na okende poto vous comprenez po yé akenda poto soki président fait mais est-il là qui chasse à terre to solo là soki président là kenda poto pona faire na bien pona faire rigola nde abenda ki amoni mwana mai alinya kufa babeti ne chant o babeta ki wana nde ememiye batali batu bakele mwana mai alinya kufa do komene mpiake mwana mai akoma koteka tina bar akoma teka na ba mai ba chasser à 50 francs c'est le remonter mai na bien akoma azala liboso koteka pétrole na bien azaki koteka pétrole oui to ebi pétrole na palais na ekuna na bandal sikini to ebi ke ataki ba mai ya 50 fois pour aluka ne fiske alambate kolo fufu parce niveau wana fiso ça ça za ngo susute ça c'est déjà les cas marambo dans la ça comme na ba système au kabela batu ba mituka c'est patron oh nga moko petit na Petit Sai na patron petit patron futur patron
Dégâts. Oh, maintenant je biso mambo solo c'est le za mutu orotia ete na fisto sai. C'est le omoni ba c'est le omoni mutu so asili bakoma na système anini. Tangu biso tozalaka. Vraiment conjugué film dans le passé ne le bien. Yo betala le passé. Ah, nga penza série nazalaka série nini. Toza na tango série ya Fachi Beton Chilombo. Parce que yo biso tamzusu ya Sera Mobutu. Maman Mobutu tandolia Zaïre. Na minute to komo lia Franc Congolais. Parce que yo betela biso le temps passé to kenango wapi. To beta maman za lelo. Au moins lelo na minute on a funu vérité. Ça roko tapena na parler pas à côté abina OK États-Unis. Nini ya kia bina keka tour a okende na die poto tourisme a okende yebisanga c'est leo a okende ndenge nini depuis kaka ba fongoli moi mutie et pas vena biso faire ego pese le d'avance ndena olo baboto solanga na ala mutuka bien te ana voiture bien te otambola mais yaza la trop poto to e bango ndenge ngana zo biso vérité na bia omoni mututu akenda to na mona avena nga Ansluzolo Ansluzolo akenda mikili vous comprenez asa akenda poto mais so asa ana voiture otambolela nyabi to so na okoso yebi asa sara nene ayebi ga wi na okoma kin ndena okoma kin fona chakar omona chakar ne yena nu bien avant l'air ya ala nyango atamboli nango so amona nya kende so ka oteka ngo ateki anya elzo a chakar na mai vous comprenez ona hela seke a vivre vous comprenez c'est le Amatar Express nga kutu nga vie express na ala ngo sunte oh Pablo Kine ebi marambo nga vie express na ala ngo te na koma na koti na démarrer na koti palais oh to solo la ro papa c'est le azana na mboko. Mais c'est le ami Sam nene na mboko abini ça qui bakri ebelo ya buaka c'est Bill Clinton na ngwa bien ngote oh donc abora ne bakri Bill bakri yekutando ba mutando pesa kunde Bill bakri na ye kosi yo ya daika roi mutu mobo obi mutu nini tokola nene omoni mama so apasoli so ba pasoli lipa ya daika roi mutu achaka manteka likolo parce que so totali tokena ti ya ndo zongsani ando parola manteka ba bilise kaka anan mais par rapport à l'andapé marambongo ça parce que ça il c'est vraiment quand mon musicien on sait le EP étant que IGF ba musicien téléméli ça IGF ya wapi ya ba musicien ya wapi papa batanga ba faire batanga payer na mboko Congo papa tika woto solola bon na bien ye le 30 juin il s'en liste comme bonesa te yaza na woni 4x4 point ana pouvoir te mais mille ba bendai goga ozala ela sama mwa carnet d'adresse o ritala kana ngo rite wata na carnet d'adresse a ozala yo sele osila no de akalo komo beta ba msusu yo sele okenda poto vanda okenda ngunda okenda poto ngunda depo vanda kuno yebo kuti na makambo changer babina file babimi batu msusu babimi babina file ba komo tonga ba école yo komo beta batu makambo kala to beta makambo lelo kilelo ya lo lelo sai sa mwana range nga petit sai na tambola na IST na nga so yebisanga na comprendre to banga ba nini ya ela banga mutu ezate papa mambo banga mutu ezesila wana kishasa koma pusa na ngape na vanda yo mambo ngai seringa na zako zaka nani osala nini bon ça va yo tanga laksanga de niveau yo tonga ezate ana wana ndako lokwa system we bandako oyo bandako to ndo benga bandako afera Mobutu bandako akala o bando futa bazaire obi na film akabibis le mama na mataba mbongo amatsabandako nde bandako bango bana ngo o basele o bana ngo yana na minute ko makilelo étage kilelo to mola na poto te papa yoke yebisa msema wana papa sele soko sila na yo de choses à posa ndo dire au moins sele akomine ko diembela batu mais azana disque na marché état d'esprit ta yembela nze moko yembela nze mona opia mbongo yo yembelanga na piola yembelanga ayebi angote oyebi angote so yembelanga bana pio mbongo yango zwa le viking oyemba na sima te na biyo yembelanga nzembo sele oyo yebi abimisi yembelanga non oyemba ngote yango na oyebi quand même oyebi angote wapi disque papa na kishasa mambo chanza
minute okoma ki lelo kala to ando sala bachombo omona kala à l'époque so ba bengi na téléphone batindi mbongo il faut ba yesa bino ke na foni ba obenga il faut kende ko sola nande ko na bino oyeti na foni bozeli ti ba bengi après alors ngayeyo biso wakutu lelo komo mambo Android tata WhatsApp parce que elle wa selo yatanga mambo le temps passé sola masola foni eko yana ngoli zuzu te wala masola foni masola kala ya foni batindi mbongo leo mambo chanza western mutakota monogram carte bimisi mbongo papa c'est le déjà sila na ye aluka te ko diembela na mutu asai sai vous comprenez aluka ne ko diembela na mutu avena nga fiston sai sai te aluka ndenge nini ke ba ko che papa ya komana ba système obo so aketa msusu côté mobo pona whisky parce pona whisky mais la moi whisky akomi otakutu nani wana nani wakomolwa ko diembela bato bazada na ba kombo na bango papa si comme un fiston saï wana c'est mon vieux propre moi c'est petit saï makila osé pas nanga yango osé pas fiston vous comprenez na fungola la vérité. Voilà, merci tout nos internet tout ba Hollanda biso merci na tizo maboko na kati ya ville donc toza toujours même oral les vikings toujours et toujours faire rigoler le terre il y a arrestation disque na marché mais mon disque après c'est bimé lobit clip mais félicitations à mon vieux papa faire ego là mais président faire eza ngo makambu et yaka comprendre eza ba bana obiso to obota vous comprenez moi na mususu en éducation akeko lokota sko éducation libanda vous comprenez poto et a poto eza kinité d'éducation au bana mususu bakoma kozwa azui donc mwana o déjà comme na ba façon que OK ça mambo bongo yo OK bawanga nabia o ngana bike papa nanga na wangana na yebite na zakita mtu na problème mutu vous comprenez adada ingénieur azolanda mambo ayebi makambo yo vous comprenez makambo ayebi jamais mwana o papa na dinisi jamais ko saba mambo bongo so moni mwana akomi tina ba niveau bongo c'est que on a venir te Bible omoni Bible ka Bible ngomo tozonga toujours na Bible lobby ba papa na ba mama baza ba nzambe na biso ya se so l'air yo déjà okomi ko boya nzambe na o ya se yebisanga nzambe likolo a sepela na yo a sepela ku tuté mwana zonga na makolo ya papa senga papa pardon papa ko okela ozaka makila na e mbala lobake mbala sima na osango lisusu te e ozala bien yo moni te na ba boketu bakoti makambo yo pona faire so zaki makambo ba tantini nani wana anga ya te. Oh. Voilà, merci beaucoup petit Saito Kenasuka. To comme na niveau ni na projet zala ki na immortaliser ça ina bina fil. Donc ba projet na ngai eza omoni projet ba le bangote projet za wandaku. To bandi na fondation faza na makasi. Omona ta yendo lati bo faza na kecha bien. Et alors fondation faza makasi pour emata pour maman basali ba conclure. Vous comprenez? Ka mingi te makambo ya na zaki na zande apeshima na moi makambo oyo eza na mai tina landela makambo ya eloko na ngamo boya tambola na ngo ndezo ya yango esali moi calcul moi ba calcul esali moi mke mais na ndenge makambo eza bien Pablo Kinyaza wana sponsor officiel ya Petit Sai na bisi bino ya na babiloko na nga wallahi billahi na okote sika bango bakotaka kote bango bakotaka wana ngana kokota pona na ngai no biba place bakota na yebi ba place bango bakotaka bananeti banane place bakenda ensemble la nzambe na kokota. Merci beaucoup Petit Saïd Torom Nasuka. Badbokyo retenir ni numéro de contact ba dédicace. Numéro de contact est plus 244 plus 243 pardon. Pablo Kin Ochangapi Bekla na on bête pe 44 ngana congolais. Numéro est plus 243 4 na moni héritier Mabalou champion Coloville na moni a plus 243 84 444 0156 plus 243 84 444 0156 bato batiaka poa na moni kuna côté États-Unis maman Rocky Bizimungu depuis Dallas
Malgré tout, venanga Airbus JB, Papa Malongi, patron de conseil. Député à Bamamo qui peut ngate, mais n'a pas sûr qu'à Bambote ebele depuis Panama, na moni a le vieux Pablo Kini déclarant Pablo Kini déclarant à Luanda et puis na moni a maman Poupette Kini maman alia kana petit saï pipi de lion papa yoyo pipi de lion zawapi et puis na moni sous avec na papa Vicky Oanga et puis colonel Tshisekedi Mutema ya mama Denise Betu wana pena Tshisekedi colonel Tshisekedi Mutema mama Denise Betu maman atika ngaite anel ka musheni yo bi marambo ya Willy musheni batuto bolinga petit sai bobenga na numéro plus 243 84 444 0 156 kitoko. Voilà, merci beaucoup. C'était la petite saille. Vous avez invité tout le monde. Merci à l'internaute, merci à les Vikings, merci à Olivier Ilonga. Merci infiniment à maman Safi Ilonga, papa Eric Bikembe, maman Fi, maman Masolo, il y a papa Das Milan, l'ingénieur Adada dans Kataville. Un grand merci à nos partenaires, tout Olivier Nzingit, les pauvres de la ville, il y a Motoyo, Binenge Salah, et le Kara toujours. Là, je vois Nathalie Ramazani, moi, Sinzami, maman Namaela, Onyamote, ma président William Ikona. Un grand merci. Na Patrick Mata, papa na Blessing Mobile, maman Marlène Pala depuis les États-Unis, maman Janine Kankwa, ONG Vance depuis Canada, je te salue ma maman. Un grand merci les sous na Nancy Doumba, la reine de plus 33, Motema Nono Motemo na maman ba mettre big salutation na mon général à mon Philo King, Bambo Tebele place aux Ali. Vous êtes tellement nombreux Alex Nga nous maman la trop, vous partagez ma vidéo. On se retrouve à la prochaine, bye bye.